UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Fatima! 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 Très chers amis, bonjour. Bonjour. Merci. Ndenge tozoyebisa bino mboka yango oyo ezozwa lire na mbala oyo ata oza ndoki ekosimba ata moke mboka topesa yango nzambe ya nzambe erataka yango wana mes chers amis mutu nyonso yaka na mboka na biso mpona kosala ke masolo ebeba oye na mboka ozwaka manduki otambolaka nango okendaka kokabela bato na zamba oye na mboka ya bato ozala na kimia te omata okita masolo wana abu biso mpe tozolinga mpe lokola bapeyi mosusu babanda mpe kotanga bakombo na biso yango wana nde bozali komona cher combattant. Jour pour jour, le peuple est en train de causer là pour que lobby bisope nous allons compter parmi les pays les plus grands. Et ça la les pays les plus riches du monde, c'est la République démocratique du Congo. Le pays le plus pauvre aussi du monde, c'est la République démocratique du Congo. Au monde où si on ban oh bisoto zobota. Pour retenir le loconi. Cette fois-ci, nous voulons, mes très chers amis, tout changer à l'Irwana, tout changer appellation Wana. Ndeboza comment les chers combattants. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme du moment, l'homme au peuple congolais a admiré courage na. Tu vas te aller d'abord mon bouche. Papa, bah oi, bah cause que non, lobby parfois, bah comme un échec, d'autres yaba. Parce que le peuple congolais a cette fois-ci convaincu la capacité ya kosala ya Fachiba. Comme le Boganga ba. Oya ko boyango akati sebra. Awa, Moutounion somoni que oui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a travaillé, a continué à travailler pour Nambo. On va t'en pour ça na pembeni. Oyebi. La famille est Zakabana Moussoualiaka, Bazolo Bate. Mosusu azosala nini azoloba yo kopekise teke pona ni ozolia ozoloba mutu na mutu azana capacité na toyokani mutu na mutu azana forma na ye azana bana mosusu oyebi bori ya otobetaka jour wana oyebi ke voix ya lolekei partout azolobaka foras si bana na ndako bakoma kolobaka nini foras tobetere mpe mo foras Fatima mama bonjour banda ba Janine mabunda bakima yari mabunda bakima je te rappelle nazo sala meeting nazo rappelle UDPS, viva! Viva! Chers combattants, nous avons insisté, peut-être qu'on continue à insister. Que Mboko est singélé changer. Et singélé va fonctionner, va foutre maman là. Et singélé, va n'importe quoi, misa.
esengeli mai na courant eza mais oya koya olie bato bazala na mai na courant yezo empêché akoyoka nini so cette fois-ci chers combattants toza na droit ya koéchouer parce que banyangala kata bake kabila ke bato na ye bake ngomero bokanga ba chef de l'état lokola bato wana bakei zwele biso bato ya mala o bakobongisa mbo kotyala biso bato te oyo baye mpo bavimbisa mabumu na soki basali bongo yake bakoti mpo bavimbisa mabumu mpo bango bayebana bango bazwaka batambolaka batongaka peuple congolais cette fois-ci akozala na nzela na ba bokanga ba biso toza baataka tokoatake mutu nyonso tokorespecte mutu me tokobanga mutu toyoki toyokani tokorespecte mutu me tokobanga mutu mboko eza biso nyonso okanga ba soki bino mpe bapays mosusu bozotindaka baambassadeur na bino na mboka na biso boteye bango nyonso ambassadeur mosala na ekoma ya kokende oyo nakenda kokabola biloko na est awa na Kinshasa ata na paka juma asaka bola boso bango na ambassadeur ata na paka juma azokabola bamustike bozolongo boso bango ni bango ata na maluko bazokabola biloko crise humanitaire ezaka esika minere ezalaka IDP suivant. Papa, votre attention s'il vous plaît. IDP suivant. Vivant. Awa toseka kape yango soko yekaka elongo ya kokanga okobanda na a okosuka na C AVC tolingi te tomona bato bakoma oyebike bakombata IDPS eza basunga bango yango malgré banzala me totikala kobela AVC kaka bao bazonyokola biso nde babelaka nini oso oyebi bana ya bato wana bao bazonyokola bakende na bandako na bango okuta bana Autant au moins un ministre de boyo zozo ni ozo lugani tombolo lo bokanga ba solo bo cher combattant asina pesi na preambule na ngai ke tokobanga mutu mais toko respecter mutu biso ba combattant IDPS toza indigné na propos ya François Bey bilobele moi chargé à sécurité soko za chargé à sécurité soko lobi mabe biso pe toko loba bote soko osali buso toko attaquer yo bote comme lo bokanga ba François Bey tango kendaki na Rwanda na masolo etali sécurité ya mboka akomi kuna asali bilobela moi azobonsana ke chef de l'état azali koprone politique ya bon voisinage na bato nyonso politique ya chef de l'état ezosenga ke diplomatie na ye e convaincre bato nyonso même ba occident même libanda ya mboka mais ye akendaki na est bona kosola masolo oyo etali sécurité ya mboka akomi kuna ntango bapesi ye maloba abimisaka bilobela mwanza oyo biso tosepeli nango toloba te qu'est-ce qu'il avait dit o bomoni ndenge tozali boye baoccident balingaka te tozala esika moko na bino bandeko na biso barwandais. Cette fois-ci tozotia bango défi
que biso tokoyokelaka bango lisusu te. Il faut nécessairement impérativement oyo bango bazosala tokolakisa bango le contraire. Est-ce que maloba oyo abimisaka wana chef de l'état nde ayebisaki abimisa bongo ntango ozoloba d'ici là tokolakisa bino 2-3 jours après ou bien 4 ou bien une semaine après omoni ambassadeur asali nini bakoloba nini eza yo. et puis mutu oyo abimisa maloba n'est pas n'importe qui chargé conseiller principal en matière de sécurité ya chef de l'État. Siko bomoni mutu akufi papa bozala pe maye boyeba pe lolenge nini akosala baanalyse même na baréseaux sociaux na bino wana oza kodirige mboka s'appelle Fatima ata balobi ke ambassadeur songolo akufi bakolobaka eza na mutu na ye ata balobi ke mutu wana akendaki bitambo na pipe na ndenge na ye akendaki kokabola biloko na est bato bakokomprendre te akendaki kokabola biloko bakolobaka ke na Congo babomi mutu na biso. Par exemple, cher combattant, par expert des Nations Unies, Bayaka, Wakufaki. Heureusement que la méthodologie n'a pas besoin de Seigneur. Puis, sa chance, Tozanango, et ça que l'ambassadeur a Kendaki Zamba Wana. Batu ya kune pe bayebi na bango. Enza na baoye bazali na Kinshasa. Bayebanga na bango teke ambassadeur a kefo ya. Osomon, likamo yeli etalika yemo. Bote. Omoro bokanga ba. Yango chef combattant. Tozo senga na chef de l'État. Yoka kolele ya ba Congolais. Yoka kolele ya ba combattant. Kotiele biso batu ya mabele susu. Kotiele biso batu ya mitu kokose lususu. Tiens, nous sommes à Mala. D'abord pour la sécurité. Après, sécurité, Yambo. Qui sont pour? Qui sont pour le départ de François Beya? Qui sont Akende papa un conseiller, à mon conseil, voilà, Akende na ye. Voilà, voilà, le bébé na ye. François Beya Akende alongwa pembeni Arena Akende alongwa. Qui sont contre que Azalaka? Personne. Qui s'abstiennent? La motion est suffisamment adoptée. Fachi, yokena bana na yo, oza na posa lisusu ya bato mabe te, bazala mopanzi na yo. Tomonaka bakabiliste mosusu tout autour ya chef de l'État. Bakombo na bango po ekimi ngai. Nzambe,
avant nasilisa plénière osunga ngai nayeba omoni bakombo ya bato wana ezobunga biso parce que biso totikala kosahabitue na bango mais tomoni kaka bakomi pembe ya chef de l'état en même temps bazotonga bandako na Belgique mais boza na Kabila te bokomi bino bozalaki bato ya Kabila bokomi na chef de l'état boza osimasima na ye bana basi mpe simasima ya mama Denise ere moko maboko mila koyiba ya bambongo mama mpe zwa mpe bakombatant ya nini zwa bakombatante ya nini ya UDPS fakiba na fondation na yo wana zwa mpe bakombatant ya nini tokona bokanga ba ka bato ya église c'est quoi ça non non teke mutu nyonso c'est quoi ça abasala ya église soki Philadelphie bato wana bavota Martin Fayulu ke mulu bakozwa pouvoir UDPS bakozwa pouvoir lelo tokomi wapi lelo tomoni mpe bacombattante bana basi baenvahir ata na baONG batravailler bakombolaka ata po tomona mpe bacombattante ya solo bana basi babanda kotambola mpenza boye na marshe bakufa baebe mais lelo jusque là bazobénéficie eloko moko okoresikile meme bana basi oyo bacombattante wana te bazala ata baprotocole eyosengani tongolo boganga biso todamake pa mutu moko biso tosatandake pa nzambe. Votre attention s'il vous plaît. François Beya na bato oyo tozomona oyo bazalaka pembeni ya Kabila tokomi komona bango simasima ya chef de l'État bamosusu basombi bandako ya 3 millions de dollars appartement na Belgique bakolo pouvoir ya bango bisebino mes chers amis biso etikali logiquement légalement 3 ans. 3 ans, oh, tout ça a droit à l'erreur. Le peuple peut se retrouver quand ceux qui battent Yamalam va continuer à Moussala. Et ça vote. Oh, Bazana, est-ce que Bissonio se trouve que toi comme ministre? Est-ce que toi que Bissonio se trouve comme député? Toi comme ambassadeur? PDG? AD? ADT, souci n'abuse que le bien-être social les a amélioré. Ce qui bien-être social les a amélioré, Congolais qui nous a la capacité à atteindre comme les 3 beaux forts naïe. À cause de la naïe malam, à cause de la fachi oumela. Souci n'abuse que Congolais a zobi mandaku atikimo elo. Nous sommes dépendre na bati ya malamu o bakokota na gouvernement mais bamiyibi lususu tongolo boganga ba loba ba combattant bokenda na ba ambassade bazokombola ta donc ça le biso moi cette fois-ci quand il n'a pas toléré ya kopakola mutumo ata oza cadre ya parti soko sali malamu na koya na kolsana nini na koloba eza bote metele fachi beto mo Linda passe viva kana sana munduki te munduki na ngeza lilo be base na yo kotindela ngali susu batu ba benga ngai te soko tindi bato babenga ngai na kodénoncer parce que biso bacombattant ndenge toza boye tosinya accord na mutu moko ma soki azokanisake tosinya accord na yo obimisa accord bato batanga yango boye te
soki oyebi ke tosigne ata accord yake non soki biloko ebeli avant olia ozela biso tosokoli maboko nsima totanga accord après tobanda kolia oexplike yango na population mais biso cher combattant tokoloba souci na biso eza yake peuple congolais a se retrouver na mandat na mabe eza wa bato oyo batravaille na kabila bakolinga te to resi nakosi bakongo eza moto ya nani eske kolinga gratuité esimba moyibi batoma lwaka baza bato ya nani bakolinga chef de l'état resira papa bakila boyebi pourquoi nazo insiste ke baministre ya idps bazonga te baati lukwebo à l'époque azalaki na ministère kaka moko de l'économie a implanté parti na ye bisika nyonso baministre na biso bayede idps na likambo nini koimplante baONG na bango baassociation na bango banamongo bananini idps se retrouve na ye tobolobokanga bato ozomona bato bazalaki na majorité présidentielle ya Joseph Kabila bazwi yo bapesi yo ministère moko okei osali mpe partout les moyens que parti na yo se retrouve nde bobanda komona mais très cher compatriote ebele ya bato moto nyonso a travaillé pour que parti na ye ezala implanté partout mais awa na idps soki bacombattant te mawa plein bamosusu bapesi bango ministère yake créé soki ENG te namona mpe bacombattant bazokota na ENG olati mpe polo ya structure oyo eza idps libo tomolobokanga ministre chaque na époque ya Kabila ministre soki ozika ministère na ye moko parti na ye a implanté bisika nyonso napesi exemple d'abord ya Bahati Lukwebo asaki na ministère ya économie AFDC nana kosimba yango mbalo nana kokosimba AFDC eza bisika nyonso nakosi mais IDPS va sur combien plus ou moins 13 ministères si soki 12 a planté ici kani monique biloko tolobaka ezaka tozala na raison tozalaka maboma totanga toza mpe na maye toza mpe na bwa toza mpe na mi tokobanga mutu au contraire tokobangi Pensée générale. Sa pression générale. biloko wana nde ekopesa chef de l'état ka ndeke apesa idps mbalo oyo bato baministère ebele te parce que boyede ye te epuis bozofongola mpe mbanga bozoatake biso bato tozoatake bino na sur la place publique oyo kimaboma te oyo kimaboma te ngai nazolinga namoni ministre moko aye koloba ke na engage o nde motema na ngai ekosala nini tokani ya ngai nazolinga namoni ministre moko oloba ke no petit okosi na yo na engage o liste ya après tokosala nini tokotika koengage ndeko eza mabe te mais ministère mobimba 50 ndeko omona wapi ata yesu mpe na eglise na ye azalaka mpe na bandeko na ye Judas Iscariote wana ndeko na moyi kombola boganga ba avance
Iscariote, Judas azalaki ndeko na parce que biloko ane kozalaki bandeko na ye soko bayibi moye oyo atake ye sikoyo bao baza libanda bakomonaka afute na ye et pourtant balobaka on ne change pas l'équipe qui sikoyo équipe oyo tokochange yango oyo tokochange te ils sont pour nous sommes dans l'ensemble balomba bakende bamiyibi bokende nakende boyibi oki koengage bakombata do kotikala ata koengage motu te kende banana balingi équipe ya baministre wana bazalaka bafimaka banani balingi ke bango wana bazala kaka wana bazala bajamingi liaoto bazalaka wana biso totalaka bagirafe banani balingi ke biso tozalaka bagirafe nana leki wana noko ya excellence nana leki wana semeki ya excellence nana zola ba français kitoko bon nyesi ya excellence banana balingi ezalaka bon information mais kotika nano na segmenté pour tout parce que cher combattant il faut tout attaquer d'abord. La charité bien ordonnée commence par soi. Donc, tu dois attaquer d'abord. Bah, ouais, il y a bisto. Bon, yo mutuya, union sacrée, ya kasuku. Et n'a qu'un cocotte pour partir dans la film. Okozombu mananini. Yaka siko avec objectif que non, n'a qu'un appuyé chef de l'État, après ça rappelle ministère, après ça rappelle bonaboy, n'a pas na tonga, n'a pas na sala bonaboy. Peuple n'a pas non. Yangwan to sola bachel combattant, avant toi sala que toi attaquer batu mususu. D'abord toi attaquer d'abord batu nabi. Batu nabi so ba aider parti. Tombo le bangaba. Eteni longondo. Papa, vous engagez votre na ba hôpitaux. Vous engagez quoi? Combien? Question est ça comme vous engagez quoi? Combien? Il y a les bissolistes. Il y a une liste pas kabouya. Voilà, parce que nous avons des combattants qui sont mingi. Liste yango 300 personnes engagées. Bah, on est basé dans matricule là. ACP basé dans matricule. ACP. Wapi bakwata wa? Iso nyonso bana kwata. Dala. Mawa. Fatima. Chef de l'État, tozo ebisa Yolanda biso. Tika ba investisseur ba kota nambo. Ba créer biso misa. Mais bino ba conseiller bo saka tout autour du chef de l'État, misu pai bozo lukani. Ba katela ka bino ba commission. Ba mi. Kongola ba toi. Kono bo kanga ba. Bakambo ya ba commission ezalaki na PPRD bote koto eyekoluka lisusu ni papa soki ba ministre bakoyoka bayoka na ba soki cabinet ya chef de l'État bakoyoka bayoka na ba et puis vous avez un courage à Kindoke, au moni général, au PCP carte, na numéro à terre. Pas bengayo. Moi, na bat pe na benga na pe satamboti. L'appareil de votre correspondant est sauté. Vous pensez que biso ba numéro na pona? Que biso to koya e pa na bino. Bonga yango. To yebi ke ba mususu ba sokota loge. Po ba reconduire na bango. Mais nzamba ko tumba ba. Mota nzamba ko tumba ba. Ko ba lo kanga ba. Eyokani. Taya. Eko kola bakisi na yo wana. Banani baza contre Mathieu na zote. Papa Mathieu boye. Mathieu kitoko boye. Banani baza contre.
tobetela honorable Mbosso. Mbosso ya ba parlementaire de Bougnon, président ya bureau nini qui sont pour. Honorable Mbosso. Oh! Mbosso yaka. Oh, tokotisie na se. Oyo, le président ya ba parlementaire de Bougnon. Oh, tokotisie na se. Obetela bango maboko. Bino bandeko na biso ya poto bokipaka mpe bato oyo numéro na ngai 084 0 96 96 45 084 0 96 96 botinda chintu ekokomela bango toboyi molimo ya maboko mila toboyi molimo ya maboko makasi beton eza mpo na faci beton eza mpo na maboko tombolo bokanga ba Faciba papa lelo botika na loba nanu parce que kana mingi te cabinet ya chef de l'état abu ezoko na mai loba toza na posa bato ya malamu bakende na aner basalela mboka na bango musala wana biso toza prêt mpona kosalela mboka tinda biso ata na nini na aner to remplacer kale fumuto tozo travailler pe to travailler pour na mboka tozo yebisa bino mes très chers amis tolongo na ba sentiment soki bo continuer na ba sentiment moto ko seka pete souci na biso objectif pe motif na biso eza normal yake mutu nyonso ata mutu o abeta bal objectif na ye ezaka ya tia nini bi soko ko chabi bo gagner coupe ba mususu bali ya yolo bake non aimons-nous les uns les autres jamais papa to gagner to zi coupe na yo muto chaki pebi ba yebisa ba côté yo que non c'est là la Bible nous dit okolingango jamais jamais to gagner coupe ba mususu bali na ba wayo bakenda kata Cameroun ngo te bakomi ko sala nini bon biso la Bible nous dit Bible ngo wana tokomi ko mone ko masi Comment est l'honorable Mbosso? Il dépasse viva! Ngai na kozala na kimia tango na komona chef de l'État cabinet na ye bilongi ya sika bato ya malamu bato bayeba bato balitemi mingi bato baza na souci ya mboka bato baza na souci ya peuple na ba conseiller bato oyo baza na souci ya keno tout le monde peut clair papa mikolezo kende mbangu chef de l'état pe alobi ke ane oyo ezali kisali meba il faut banda d'abord na cabinet na bato ya malamu bako mabe ezawa wapi ici toza na cher combattant c'est ça be ona baza ba kabiliste ya munene alebe munga deshen eloko ni esilaka faire voir aux gens kaka yo nde moto yebi kosala koleka bato biso pouvoir oyo eza pouvoir na biso yo soko olobi ke Jean-Marc Kabunda mpo na nini atakaki papa premier conseiller à chef de l'État s'appelle Jean-Marc Kabunda parce que yende aza libanda azomona makambo ezoleka eza bote soko moni etamboli malamu akoyebisa biso ke tobetama soko moni ke etamboli mabe ndenge discours ya François Bei o alobaka côté ya Rwanda. Maintenant voici comment nous parti Jean-Marc Kabunda il ne peut que orienter parti pour na oyo ezali na actualité mabe ezawa wapi parce que alobi ke discours
ya beye eza mabe chef de l'état aza na vision na ye papa le premier diplomate s'appelle Fachiba bao bakotravaille tout autour na ye il faut balanda idéologie na vision na mais soki omoni moto aye abandi koloba biloko na ndenge na ye biloko ye alobaka wana est ce que chef de alobaki na eloba bongo